Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote bato balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, Claude Langi na évité soki azomema rando wapi. Claude Langi a wuti koseka basi ya poto. Bon, basi ya poto te, mais auto seka basi ya poto ciblé. Donc, basi ya poto oyo, Gloro Langi a seki, et za basi ya poto en généralité. Bien sûr, ya boyine ko expliquango, mais, soko landi malamu, Gloro Langi a popoli, a tcholi toloba, o Gloro Langi, et spécialité na ye, et zali ko tchola na ko popola. Ba clash eza biloko nete. Na yebike, bokomona nete a clashe, non, Gloro Langi a clashe te. Gloro Langi azako chola basi ya poto acholi Chantal Bola Mutaliboso acholi Anelka Ballon d'Or acholi Mamingeni acholi Josène Mundele même Abala Mundele macholi acholi Nora Digital acholi Clarisse Dibinda acholi azako chola seko chola donc acholi basi nyonso oyo bazali ba chroniqueuse na basi oyo ya kombo bayebana na basi oyo ya milier oyo nyonso bapesela kaka mokanda fiançailles mbala moko akomovanda na mobali to oyo nyonso avandaka na mobali sima ya 10 ans baye kopesile mokanda ya lobike eza mariage to oyo nyonso avandaka na mobali bapesela ye eloko moko te ye aza kochola bino acholi ba oyo ya yebi ba oyo bayebana pe ba oyo biso nyonso toyebi bavivraka vi ya mwasi na mobali na kati ya ndako me babalana te oyo biso nyonso toyebi bapesela ye mokanda kasi abalana te ye alobaka te basala mariage yango wana Gloro Langi aza kochola bato wana bayebana po soki alobi achola bana poto elingi koloba akochola presque biso nyonso na poto parce que au moins 70% ya bacouple na poto ezali babalana te basala mariage te na ndenge ezala ndenge moko yango wana akoki kochola bato nyonso te aza kochola uniquement bato oyo ye ayebi bato oyo baza na milier pe bato oyo bazali même baoyo batiaka bafaux commentaire bafaux kombo epai na ye aza kochola bango yango wana ntango bakomi kopesa bareponse mbala moko Gloro Langi akomoyeba na baoyo ayebaki te ezosala plaisir abeta deuxième vidéo achola bango kochola po Gloro Langi soki azochola acholaka mpenza avandaka serie on dirait moto azosala sieste mpona kochola to asekaka lokola moto alie moto antaba
yango wana Gloire Olangi ndenga za wana aza kochola vraiment ba oyo na utotanga kombo na misusu na tangi te, voire même aza kozela achola ti ba Maria kitoko, ba poupée Barbie, ba Miriam Tour Eiffel nyonso na kati wana. Soki babala yo te basalela yo feti te pa ya Gloire Olangi akochola yo. Soki yo lingolo bana Gloire Olangi yo bala po totala yo, Gloire Olangi akopesa réponse po aza nango deja wana na kati enveloppe ti na kati email ya réponse automatique. Donc okotuna ye okozwa réponse na quelques secondes. Akoloba na yo ye ngai Gloire Olangi esi na bala na âge ya 16 ans oyo Luambo Makiadi ayemba, âge ya 16 ans nga na bala. Soko mekoloba na Gloire Olangi obala na 16 ans mineur owelela kobala mbala moko zokende ifasi, Gloire Olangi akopesa réponse. 16 ans 17 ans eza âge légal mpona kobala, eza âge ya solo mpona kobala, eza âge ya kitoko mpona kobala. Mais nga na bala nazalaki mpa na biso mobali ya tikaki nga ye azalaki na poto na sala 3 ans na mobali. Donc ba réponse nyonso Gloire Olangi aza nango na chasse. Alors oya 16 ans 17 ans bana Congo ba comprendre te, mais na poto ba ko comprendre. Mwana 16 ans 17 ans akoki kobala to kobota na moninga ne jeune na âge wana na volonté na ye, même ba para baboyi, mais na se ya âge wana akoki kosala te. Soki ba para ne baboyi ata ye moko alingi bakoki kosala yango te. Mais 16 ans 17 ans aza na autorisation ya kosala. Donc Gloire Olangi aza na ba réponse wana chassé. Ba réponse mususu azweli yango wapi? Parce que aza na contact makasi na bana poto. Soki susu bolobi na ye bala akobakisila bino oyo ezali na nsima, akoloba na bino ndenge alobaki bobota ba oyo nanu baboti te na 2020 po ya kobota. Mais wana ezali stratégie. Donc 2020 ezali Gloire Olangi akozala na biso na poto, ezali Gloire Olangi azolinga nde abala. Donc abombi voyage na ye ya poto, abombi pe libala oyo azolinga bala. Yango wana Gloire Olangi aza komoke bato nyonso wana. Zemi Gloire Olangi en tout cas toyebi te soki eza kaka. Bien sûr alobaki ke bato nyonso bazwa zemi. Tango alobaki yango azalaki pe na zemi. Mais c'est possible ekoki kolonga. Zemi kokolonga yango moko na 3 mois na 2 mois et demi. Yango wana Gloire Olangi akoti na étape mosusu ya kochola. Atiki makambo ya zemi po banda azalaki na zemi ti sikoyo libumu ezovimba te. Bien sûr tolo ezovimba ou bien ezalaka nango bongo po batindeli nga bafoto ya Gloire Olangi na Praia na Luanda aza kosuka na mai na moni alali na moni mpenza tolo ezali. Voire même ntango nalali na loti ndoto Gloire Olangi sikoyo alongoli sengle nazomona mpenza tolo ne ndenge eza. Mbala moko nalobi mais Jaël pourquoi alobaki Gloire Olangi alata sengle? Mais Gloire Olangi alati sengle aza na kati ya mai azosukola tomoni tolo. Nga mpe na ndoto na moni susu tolo. Bon wana ezalaki na ndoto. Gloire Olangi soko olingo oyilanga na ndoto lingaka oyaka na bandoto oyo nalalaka na moi ya butu te, na butu tika nalala mwa bien. Bon Gloire Olangi ndenge aza wana aza kochola se kochola basi ya poto oyo nalobi. Yango wana Chantal Bola adesidaki azongisa mpe bamisusu bazongisaki. Mais Gloire Olangi bazodefendre ye na bato mosusu. Bato oyo mpe bazodefendre ye baza mpe na liste oyo Gloire Olangi aza kochola. Mais na kotanga bakombo na bango te po rando na bango ekende ndenge balingi bakende. Moyen na trike rando na bango eza te. Gloire Olangi a continué toujours kochola.
to Gloro Langi azela ba réplique ya ba réponse nango po Chantal Bola ye azongi na rando pona 3 mois mais akokozala na 3 mois te yeba lisusu Chantal Bola atiki chaîne oyo bazalaki nango Chic et Rebelle TV mais bakomi sikoyo na Mama Paradis Chantal Bola TV donc chaîne oyo esalami sikoyo ya Chantal Bola ezali mbala moko na kombo na ye donc soko beti Chantal Bola mbala moko orebima ba video oyo ngana tiaka ya Chantal Bola mais ebimi mbala moko na site na ye donc elingi koloba soki asali yango oyo nyonso akotumbula ye to oyo satumboli ye neti Gloro Langi en tout cas ovanda na kimia te Gloro Langi awa luki ochola Mama Paradis Gloro Langi awa luki achola Chantal Bola reine ya rando en tout cas biloko Gloro Langi akozwa oyo ye moko azelaki po soki na lobike Gloro Langi biloko akozwa epai ya Chantal Bola eza biloko azelaki te wana na poste bino po Gloro Langi ayebi force ya Chantal Bola mutu nyonso aza na kati ya net ayebi force ya Chantal Bola Chantal Bola soko azopopola apopolaka mpenza somo mutu akomi olanda ye sikoyo na mikolo oyo ezali Josiane Mondele po Josiane Mondele ye apopolaka kaka te soki apopoli apesi biso na posa apesi biso na bilengi po ntango oza kotala rando oza kotala elobeli ya Josiane Mondele misu na yo eza kosepela oza même pas na ntina soki obimi libanda otya mwasi litoi soki oza homme sel neti biso oza mpe na ntina te soki mwasi moko abengi yo aya pa na yo olobi non lelo te yaka ta lobi naza awa na Josiane Mondele nazomona mpenza biloko oyo nalingaka namona yango wana rando oyo yo ezali vraiment kitoko chola se kochola Gloro Langi yango wana toza kozela na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.